Etondinga motema koe babino ebele kolanda site nabino www.congolokole-news.com congolokole-news.com lelo azana esengo ya koyamba moto oyo boyebi azali susu penza ya ko présenter te pambate apesa kabongo makanisi na ye na situation nyoso oyo koleka na mboka ezala ya mabe to ya malamu lelo ngai na ye tokosolola masolo ya opération mbata ya bakolo oyo ezosalema na Brazzaville Congo Brazzaville oyo ezokonsiste na expulsion ya bandeko na biso o bavandi kuna pe lisusu na ye tokobeta masolo ya ndenge ba commerçant ba mama pe ba papa baza bongo tracasser na ville bazo tumba pe ko panza biloko na bango na la police nationale tokolobela pe voyage o toutaki na Kamba nandeko oyo ya solo ndeko wana azali président il y a un grand mouvement de révolution mouvement na ekombo nango boebi y en a marre. Alors déjà pour comprendre de qui il s'agit du président Célestin Bioli Kadité na yende tokosolola masolo ya lelo mbote ndeko sele mbote mama Bisengo merci. Esengo etondinga koyamba yo lelo na plateau na ngande kosele pona ko kima na sima ya ngonga motuna na ngai yambo lecture nini okosala na mayema koleka na Congo Brazzaville bandeko babiso bakozongisa bango awa na façon moko balobi eza penza humaine te respect ya personne humaine eza te ndeko makambo ekoleka kuna na ngambo ya Brazzaville yo otali yango na lisu nini pe analyse nini okoki kosala. Ok, merci maman Bisengo. Je crois que tous un problème très sérieux dans notre pays. Population congolaise a seule devant son propre sort. Population congolaise a un défenseur T. Marambozo le kanambo kanabiso eza maramoko toyebite. Est-ce que nous sommes des étrangers? Nous sommes des Congolais. Tous un mutaro ko défendre le peuple. Opération Mbata ya Bakolo. Nasali constant mokolo oyo ndenge général ndenge ya Brazzaville ayaka awa tangu ndenge ayena Kinshasa kozonga ya ndenge opération Likofi salami tomona kindenge lekaki na kin tangu général Kanya Makatsi Braza azongi opération Mbata ya bakolo et salami omoni combien bazo zongi sa ba congolais na Brazzaville combien bazo torturer ba congolais na Brazzaville. Je suis vraiment surpris à komona bazo kendo betela ba congolais porte na bandako na Brazzaville na ba 2h du matin ba fungoli ba bimisi bino bazui bango batie bango na ba kasho bazo kendo kotia batu vivant tina kata ba morgue eza makambo yo je ne sais pas comment expliquer oye ko sala matena bomoto donc tozala nanu batu naza ko sala appel na batu o bazo benga ma soi-disant ba politicien soi-disant ba autorité pourquoi congolais a ko zala défendité. Pourquoi Congolais nani a ko protéger Congolais? Congolais zo vivre na insécurité moko même na kata mboka na même libanda. Ata soki ba kozongi sa ba Congolais, mais quand même baza na respect à droit de l'homme. Quand même baza na respect à peuple souverain oh isa ba Congolais. Je ne sais pas natanga Mobutu to vivant ki boyete. Natanga Mobutu Congolais aki mutu baza ko respecter Zaïro, excusez-moi le terme. Bazaïro baza ki baza ko respecter bango mais pourquoi na époque oyo na temps oyo Congolais bazo respecter yete? Pourquoi Congolais va vivre le col à Nyama? Combien des étrangers vont vivre na Congo awa na Kinshasa? Et combien des étrangers vont sala ba gaffe moko grave awa na Congo? Et nani azo rendre bango mal à l'aise? Kaka biso ba Congolais ne to ko ba victime na souffrance oyo. Tozo souffrir libanda, tozo souffrir tina kata mboka na biso. Mais nani ako défendre le peuple oyo? Soit disant ba politicien, soit disant ba député o baza na parlement. O bato ba vota ki peuple nda vota ki bango ata soki ba noma ki bango ko nommer pango imulunda mais effet baza na kata parlement wana ba koti na kata parlement ezali ndako ya ba peuple baza censé ko défendre peuple oyo mais ma chère tozo kende wapi nazo senga na ba congolais to se mobiliser tozo conscience
muta ko défendre biso to ana mutu te o ko défendre biso soki eza biso moko te o tozo mono eza muke comment bokoki ko décider ko zongisa ba congolais pe soko landi bien ba o nyonso ba zongisa ce sont de jeunes bit na bango ezali basilisa génération oyo génération yesila basi ba sacrifier génération na biso na enseignement batangisaka biso malamu te po balingi lobi toza na bato te bako diriger mboko oyo ba sacrifier enseignement tout sa jeunesse aza victime lelo bakomi ko éliminer ba jeune tout sa jeunesse aza victime mais mes chers frères ata soki balobi babanda ko boma ba obsisa ko boma biso nyonso te mais le seul moyen toza nango biso moko to sala autodéfense problème ya ba Brazzavillois en tout cas nazo lancer appel oyo na ba autorité congolaise, soi-disant ba autorité. Penazo ko lancer appel deuxième appel na population congolaise. Ba soi-disant ba autorité congolaise et sengeli ba comment ba ko défendre peuple oyo. O ezab mbala liboso te nazana document oyo batindela kinge utaki à partir ya ba frontière na biso na Angola. Na Angola bazo refléter or selon la loi pays moko soki bozui décision ya ko refouler bato ya mboka mususu. Ça se passe comment? Boko landa na nzela ya immigration. Bato ya mboko na batamboko ba service compétente baza na frontière bino bozo songisa bato bango bazo yamba bato na bango bazo sala o esengeli basala le nécessaire mais soki bozo so bato bozo songisa bato lokola bambua mais non quand même soyons sérieux donc biso sikoto biso en charge to landela ambassade ya Brazzaville ezawa ou bien to bando landa ba Brazzaville peut banda ko lapider bango parce que trop c'est trop on ne peut pas continuer comme ça nous sommes des Congolais bino bobanga na bino na Bruxelles kuna ba jeune ba telemi ba ke na ambassade ya Congo Brazza kuna na Bruxelles ba saccagé ba sali moi o ba kai ko sala mais bino ata bolobi muta ko telema to ba robetanga masasi o ba ko sala nga révolution nyoso ezala kana batu ba kufaka to kyolo ba pamba te Congo lokola lo ba na ba preuve yango to kana o témoignage ya mama moko za ba ndeko na na Brazza o bazaki mbote ndeko mbote Maman, yo oza bandeko na Brazza, makambu tozoloba oyo, est-ce que yo penzo koki ko témoigner que ya solo bandeko na ope bakanga ki bango, ba maltraita ki bango? Oui, bakanga bango, bakute bango na kati ya lupango, bakangi mwasi na mobali na mwana basaki 2 jours, mais ba ote ko libérer bango fait ko ba refouler bango lelo tozozela bango. Ya solo hein. Ba beteli binote ba tortura ki bango ba zocha bango na ba sali 3 jours pour moi na 3 ans bakanga ki aza mwana muke na papa na mama na mwana 3 ans ba sali 3 jours donc tozo zela bango alelo. Nani sous oti Brazza o témoigner hein. Tozo continuer ko zo bande konde kombote. Bote. Ndeko tolito yeba yo po yebi toza na famille na yo oyo bongo aza na Congo Brazza ba expulser ba maltraiter. Oui, naza ba famille OK. Baza même pas que ba voyou basala mobulu te ba côté la bango na ndaku ba panzi biloko tu ya ndaku et puis bazui bango ba tie bango na kashona bana inane mwana inane asa nini abozo mwana inane bo tie na kasho bazali 5 jours ba refouler bango samedi passé ba oti direct kasho 5 jours ba batiki bango na bichi nde ba yaki na bango ba refouler bango mwana sa eloko te mwana na makambo wana te eza mabe eza bien te yango ngana opesa conseil na ba congolais yango biso ba congolais hein ba kinois mais biso comment to sala kaka boy partout amonela ba biso to ko na ambassade to mwangisa ngo to ko bangisa ambassade na bango te ke ba mona peke biso pe to fâché kaka ba monela ba biso c'est pas ça. Merci beaucoup pour le témoignage. Nabino so mususu ezali. Bande koboti kolanda bongo ba témoignage toloba masapote kasi toloba makambo to yebi o peso sale ma bande ko ba témoigner comment est-ce que ba famille bango eza maltraité moi na 1 année moi na 3 ans ataku tulikambo bango eza lolenge nini alors que vanda na kachote ndeko sele oki ko yebisa biso tina nini ba ko zongisa ka bande ko na biso awa mais non ba raison valable ezate raison valable ezate mais onga na yebi wana eza ko engager ndengai ezali nde bit ya kozongisa ba congolais ezali gouvernement congolais azana ba penser na ye azana eloko ya zo projeter na kati wana parce que soko landeli majorité ce sont de jeunes ndeo bazozongisa parce que ngana azana famille nazo tambola na ngenda okuta na batu misusu bazongisi bango baza même na mikanda baza en ordre moi na mwasi baza asala kakuna mais non trop c'est trop to respecter quand même ba congolais ndenge biso tozo respecter ba étranger na mboka na biso ndenge biso tozo pesa respect na ba étranger
toza kokanga maboko tokoma lokola zoba étranger oiko beta même yo awa na mboka na biso oko remarquer que étranger zo beta congolais na mboka na ye mais bazo défendre pe bazo protéger étranger que congolais mais maintenant congolais zo vivre ndenge ni na étranger na Angola ba uta ko zongisa batu na yebisi bino na zaina na document ba zongisi ba congolais na Angola ils ont violé même des femmes na ba militaire angolais mais trop c'est trop mes chers frères tozo conscience toza ba congolais ndenge biso tozo respecter ba étranger na mboka na biso ndenge ba étranger bazo vivre na Congo et ça ndenge moko ba congolais ba ko vivre na étranger soki mutaza na mikanda te za na ba procédure esengaka ambassade na biso na Brazzaville musala ngo eza nini musala ba ambassade esalaka na ba pays étranger esalaka musala nini parce que ambassade aza censé aza lokola pays na biso eza kuna aza censé ya ko contrôler ba citoyen na ye ya ko gérer bango pe ya ko protéger bango na ba pays o bazali donc elingi koloba ke Congo jusqu'aujourd'hui Congo eza nango ka na mbutu Congo eza nango donc toza na biso kaka ndengwana alors tozwa conscience mais nga nazo senga na ba congolais ba o baza na posa toyeba ke toza ba congolais ba ko région de biso moi nazo préparer je crois semaine oyo na kokita atanga moko na oza devant ambassade ya Brazzaville atanga moko na kokita liboso ya ambassade ya Brazzaville pona koyebisa bango o esengeli na loba il s'agit ya kotombola talibanga na bambila ambassade wana bazwanga batanga na kasho je vais le faire ya solo elombe ndeko sele soki alobi yende asalaka ya solo kasi ndeko sele eza na commission mixte oyo bongo eza RDC Congo Brazza pona justement ko encadrer mesure oyo balobi ete ba oyo baza na irrégularité o to ba o baza sans document nde bongo bakozonga kasi bandambo ya ba policier na biso pe bakokatisa pona ko encadrer mesure wana vous assure maman. Ah, parce que Dépêche de Brazzaville, Ndekomiango, Natangi Awa, une commission mixte Congo-RDC pour encadrer l'opération Mbata ya Mokolo. Ataku tongo bakokende ko encadrer. Na simasi ba violer ba maman na simasi ba tubakoti si ba na ba morgue bisika ya mabe bonde kosele yo bandi ete commission oyo et ko encadrer mesure ya expulsion na pe bandeko bako zala na ba condition malamu bisika batie bango. Je ne crois pas maman Bisengo, je ne crois pas soki ezalaki na commission moko mixte o esalamaki. Esengeli basala yango ndenge nini? Basali commission wana babongisi bayokani bazwi ba équipe wana bakiti sur terrain pe bako sala ngona butu te na 2h du matin te eza biloko moko faut ba rendre ngo officiel bato na biso soki bakozwa ba soldat na biso mais je ne crois même pas que bakoki kozwa ba policier na biso pas que lokati na Brazza pas l'opération non soki na Belgique bazozongisa bato do bakozwa ba policier batindi na Belgique kuna bazongisa ba congolais ça se passe pas comme ça ambassade na biso ezali nini comité mixte wana bako travailler na ambassade na biso na Brazzaville ne pendant la journée bako banda ko sala ko kota na banda ko pona ko yeba banani baza ba congolais bafanda ndenge nini ba enregistrer bango bako zwa bato wana nyonso bako kitisa bango na ambassade et ambassade ndako zwa ba mesures nécessaires pona ko zongisa bato na ye na mboka c'est comme ça que ça se passe. Merci beaucoup. Ko kotela bato na 2h du matin koya ko craquer porte ko beta porte na ko toke porte na 2h du matin pe ko bimisa bato na kata bandako ko buka ko tumba biloko ko botola nyonso et puis bozwi bato ngo bo yebisa ngai soki eza comité ou bien nini moko mixte salami tango bazozo ba congolais témoignage bato yoki yango ngai nazaki na Brazza te mais mutu oyo aza victime bakangie bazwe bakoti bango na kata morgue s'il vous plaît. Et bon, wapi ba policier qui mixte ba policier na biso bazalaki musala ni ba policier bazo bandeko na bazo tanga na kata ya mort matondi mingi ndeko sele to kokoba to kokima na sima ya ngonga ndeko sele Congo congolais pasi na pasi congolais tina mboka na yemo kwa komona pasi congolais tina mboka na yemo kwa aza même na liberté ya kosala commerce mukiete nangonga oyo libanais aye nangonga o indien aye asali boulangerie asali usine mapa embauché congolais apesi salaire atina te kasi touti komona na bilili ndenge bandeko na biso bakotambusa mai ndenge banyokoli kaka awa bomoni bino mona bilili ndeko sele okoloba nini na opération oyo lisusu oyo soki kini propre soki ville propre toujours ko traquer ba petits commerçants ko botola biloko na esika ya koloba na ndeko na otala likambo balingi lisusu te luka place mosusu oteka kasi kozwa biloko ne ko panza ko pasola ozwi nini policier za monguna population te policier azande moto akobatela population na ba bien na ye ndeko sele moi lecture mukie ya scène toti ko vivre ngana yo nesika oyo bazwi mwana ba botolier mai na ye akoteka
Ok maman, je crois yo moko zaki présent au Moniango. Dieu est vraiment grand parce que tant que maman Kamusu soit quand on dit tout ça là théâtre na miso na bino ndenge ba botoli mwana wana mai. O eza première fois té. Combien de personnes azozong c'est la bambongo na babalabala. Dernièrement nazaki juste à côté commerce. Papa mukolo, je pleurais ma miso na elongi nanga. Papa on a kimi même tina maison moko balandi tina kata maison wana bazu biloko bate ba niati yango. Papa nazolela lokola mwana muke. Papa na biaza na bana 6. Papa nazoteka mai wana biazo ka bénéfice ya combien? Mai eza ya 8000 francs ba niati yango papa zolela na ko ko supporter te. J'avais rien que na poche na ngai $10 na pesi papa wana. Mais na lingi na loba boye. Le loba comme ici peuple congolais lokola M23, police a commis lokola FARDC. C'est ça. Donc qui nous a vivre ce que lokola yenda commis rebelle na mboka na ye. Congolais a commis torturé kaka pa bande connexion ba policier aza ennemi ya peuple te. Policier aza lindeko ya peuple. Policier vanda ke sika moko na peuple. Policier aza censé ya ko protéger peuple na ba bien na bango. Même si torokende soki na eloro bazo benga soki assainissement ya ville. C'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui na Congo tout le monde congolais ne sa comme commerçant. Misala ezate. Ba commerce wana mike yango bazo faire vivre ba famille parce que bazana batuna sima na bango. Mais soki lelo bozo dépouiller biso nyonso ya muke to wana moi $10 na anango na o dépouiller bo dépouiller nga yango pona tikala na nini. L'état pesinga musala te. Commerce na yango ezolesa bana 5 bana 6 so futela bango classe. Mama wana azoteka mapa keko defa mbongo na finka. Finka pe azozela ifo azongisa mbongo wana. Na intérêt alors besoin yango boniati bopanzi. Maintenant mama nazokoma nani? Congolais azokoma nani? Congolais azokoma toujours pauvre. Nazo senga na ndeko na biso Célestin Kanyama. Grade de ba PCA ya général ezali cadeauté. Mon frère, eza cadeauté. Ba PCA yango cadeauté. Ozo mérité yango. Ozo mérité ko zo grade wana parce que oza soda ya kala. Ezala teke ba PCA grade wana général pour ezala arme moko ya ko fragiliser population congolaise, c'est pas ça. Ba PCA yango cadeauté. Si mais c'est Kabila PCA grade wana ezali pour ozo mérité yango ata soki yazaki te mutu musali ngaka pesa yo grade wana ozo mérité yango eza grade sengela kozwa. Même soki Mobutu azaki ti lelo ngako zo grade général. Mais ezate ba PCA yango pour ezala lokola arme moko pour utiliser pour fragiliser la population, pour détruire la population, pour intoxiquer la population congolaise, c'est pas ça. Tout ça ba esclaveté. Mbok eza ya biso, Congo eza ya biso, nous sommes des Congolais. Tous ça censé à vivre na liberté. Général Kanyama azwana nu mwa mai moke atia na vino na ye. Atia mwa mai moke na vino, atika nanu Congolais zo mopepe moke. Ame ba mekana ko sa baluka nde ba arrangement ba sala misala parce que soki bato ba tambola boy parce que misala ezate. Depuis baye, depuis gouvernement ya Kinzenga 1, Kinzenga 2, to yeso ki na nani soki dan ti lelo to zana matata mponyo. Le Congolais fait que souffrir. Ya solo président lobby ba arranger. Et Sengeli misala ba emploi. Ce bolingo bolongola bato esika bato bazoteka wana bo créer esika moko boy bato bakokende. C'est comme ça, Congolais ne sont comme commerçants. Ata ozomona ba ba ke dotelema na misala l'état ba ba commerçant, ba oteka mo muke wana yo pesa zo transport. Maman wana zoteka mbongo wana zo futela bana classe, mbongo wana zo pesa même papa fonctionnaire transport, tongo nyo papa zo transport pas maman. Et maintenant, salaire il y a 30 000 francs. Il y a fonction publique 40 000 francs zo ke dotelema na banque. Allez, maman zoteka na ndako bo pandi bo bomi bo niati. Mais non, wana ezali crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité, ça ka otozomona na STT, o ça la population, ça crime contre l'humanité et ça va vous coûter trop cher. Ya solo biso congolokolenews.com nandeko Célestin Bioli kadité toti mobembo tokendaki bongo na Nkamba ko accompagner ndeko Sele kasi bato mosusu babengi pabi maman Gudile ndeko Sele akimi mbula na ebale pona nini ya kebisika wana ayebite kebisika wana eza ya bato oyo wana ndeko Sele okopesa ya nonini na moto alobi bongo. OK, maman Bisengo, je crois nous devons comprendre quelque chose. Musalo yo lutte otozo mené pour mboka na biso eza lutte moko capital, eza lutte moko noble. Eza lutte moko noble. Mais alors soki tolongola ki makona biso tokendaki na Nkamba na lingi batu ba bande ko ba meka ko comprendre mukie. Nkamba ezali esika ndenge bolobite ke ya ba oyo kuna. Nkamba ezali lokola ville sainte.
esika papa Simon Fumukimbangu azaya ba oyo kuna te Fumukimbangu azaya ba congolais esika Fumukimbangu asalaki eza lokola terre sainte o biso tokoki kokende poto solola na Fumukimbangu soki tokendaki na nkamba tokendaki poto consulter Fumukimbangu parce que Fumukimbangu baza bato babundaki pona mboka oyo tokendaki te pona bato misu bazokende nkamba bazokende pona kozwa nguya ya ko détruire peuple. Mais biso soki tokendaki nkambe ezalaki te po tokende zongo ya ko détruire mais po to construire mboka na biso to bunda bitumba ndenge longo bani. Donc bango bazokende kamba ba continuer kokende kamba wana kaka ko frapper bango. Et ko frapper bango parce que ça mabele ba congolais. No yande ko sele pona mobembo na biso na Yerusalem nkamba terre sainte ya solo tokendaki apesi biyano na mituna na bino kasi tokozongela nde likambo mama na likambo lolenge bandeko na biso bako expulser bango na Congo Brazzaville bobosani massacre ya Mpila bobosani tango Mpila epela kimoto ba congolais angambo bavandaki wapi topesaki bango ba tente topesaki bango bisika ya kovanda RDC yambaki bango lokola RDC za pays hospitalier to memande ngambo banyokola kabiso bazwaka Thomson awa bazwaka ciment awa bazwaka mafuta kopakola awa bazwaka loso awa baneloko te bazwaka pe courant awa ebongo lolenge ya kozongisa biso bakokanisa ta malamu na biso moko te bande kwa Congo Brazza ba autorité générale ndenge bokanisa ta malamu ya peuple congolais te bokanisa ta hospitalité te bokanisa ta ndenge to batela kibino na période ya massacre ya Mpila tango ba mboka ezika kimoto boyaki awa bozwaki batante bovandaki yango nde kosele to komi na suka ya émission ya ngai na yo na kopesa o maloba po tosukisa na mokolo lelo. OK. Je crois que bande konabiso ya Brazzaville soki ba kozana mémoire moko fraîche ba meka ko réfléchir mukendenge mama uti koloba mama na guerre na bango o elekaka na Brazzaville ba yebi combien et comment to yambaki ba Brazzavillois awa na RDC to yamba ba Brazzavillois to pesa bango même bandako ya kovanda biso nga personnellement to yamba ba Brazzavillois to pesa bango bandako ya kovanda to tsela bango ba tante même na bansele kuna ba Brazzavillois bazaki à l'aise na guerre na bango leka ato yambaka bango na mars awa na masasi uta ko beta na Mpila bato bakufaki misu bakataki ba rozo ba soins médicaux awa te to tindaki ba don kuna te. Mais moi j'ai compris quelque chose. On ne peut pas aussi condamner de Brazzavillois. On ne peut pas aussi condamner Général Ndenge parce que balobi opération o esalami mbata mukolo soki mbata bakolo esalami na bato na biso awa basangani basali commission moko nde yango wana bazongisi ba congolais lokola ba nyama lokola ba mbwa. Donc soki nyonso o eleki mais to kolobelo komoko pasi na biso ba congolais parce que to yambaka toyamba ba Rwandais awa na génocide na bango lelo toza victime ya plus de 12 millions de morts na est toyambaka bato bangolais toyamba bangwao mais lelo na zoyebisa bino na tiela bangolais bazo se mbutu kuna mais trop c'est trop congolais ezoyamba mais congolais azo vivre ndenge nini bon respecter pe ba congolais na bamboka na bino ndenge congolais azo respecter bino awa tozo senga na bande konepso ba congolais to ba lolenge ni to ko vivre to mizwa kaka en charge et loko ototika ko condamner ba Brazzavillois ezana complicité na bato na biso awa nde ba keina uti ko yebisa bino na début tango kaka général Ndenge ayaka awa na Kinshasa après ko ya général Ndenge nde opération Likofi et Salamaki tango général Ndenge akei dernièrement wa général Kanyama akatisaki ko katisa na ya zongi ya ngwana oyoki ba congolais bazongi mais attention ko bozongi sa biso bozongi sa ba congolais na respect nyonso na ndenge ya diplomatie na ndenge ya droit de l'homme na respect même ya bana mike ko zo mwana ya une année 3 ans ko tsa bango na cacher longo na mama na ye mais non quand même soyons sérieux tous à la ba congolais destiné na biso ba congolais destiné na biso population ezana biso moko ezana ba politicien te ezana ba député te parce que to poni bango jusqu'aujourd'hui au moni réaction ya politicien moko te na souffrance nyonso peuple azomona prenons-nous en charge et to koyeba ndenge ni to kolonga na bitumba hoyo.
Merci bandeko ya congolokolenews.com ezalaki bongo congolokolenews.com na émission na ye oyo ayambaki bongo ndeko Célestin Biolikadite président ya mouvement ya révolution politique y en a marre na ye tosololi lolenge nini bandeko babiso baza na Congo Brazza bakozongisa bango awa tolobi ndenge nini bakonyokola population o azoteka ba petit commerçant tolobeli pe voyage na biso tokendaki ngai na ye na Kamba pe na maman Marianne Mafolo na pesi mbote na ba internaute nyonso ya www.congolokolenews.com wana na moni Christian Ndisu number 1 na pesi susu mbote na die donné Ndisu Ricky Nemiala Flori Balekomoso Elvis Alomba bandeko nyonso bolanda kabiso Laetitia Bisengo Claudine Bisengo bato nyonso baliki Congolokole mingi na pesi bino mbote tokutani na numéro mosusu Kimia Boboto o mabota mabino merci na Marianne Mafolo azui ba image merci na Patrick Sala oyo a monté yango merci na batu nyonso balinga Congolokole News merci encore une fois à Ricky Nemiala merci na ba internaute ya congolokolenews.com Kimia Boboto o mabota mabino tokutani na numéro mosusu seule la lutte libère. Prenons-nous en charge, Congolais. Merci.